Na Kombanzambe Tata Mwana Pe Molimo Mosantu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs, Balandi Yanga Wabino Guy Laurent Lobela autre Madi, analyste spirituel. Tout le monde a une fois de plus dans la réflexion spirituelle autour de Salaka na chaîne Nabino Africa 21 TV. Et si gani ni tokola kisakabino volonté Nzambe par rapport ya ba analyse oyo tokosala la kabino na kati na émission na biso oyo tolobi les analyses spirituelles. Batata ba maman ba analyse spirituelle ndenge tolobaka tosalaka yango na sentimate, tosalaka yango na plaisanterie, tosalaka yango po yo sepela te kasi tosalaka yango po ete Nzambe asepela. Nzambe soki asepeli oyo Nzambe abongiselaki yo na ngai nde tokozwa yango, kasi soki Nzambe asepeli te batata ba maman ekozalaka na biso pasi po ete oyo Nzambe abongiselaki biso tokoka kozwa yango. Ba émission na biso tosalaka yango na ba voix misatu oyo permetaka biso toyeba posa ya Nzambe. Toyebaka posa ya Nzambe na ba message spirituel oyo ba papa batikelaki biso oyo tata Simon Kimbangu Kiangani akopesaka biso tango nyonso. Na kati ya ba message wana ezalaka ba posa na ye, ba orientation na ye, makambo oyo ye aza na posa sala, makambo oyo ye aza na posa kosala pona biso. Yango ayebisaka biso na kati na banzem, ayebisaka biso na kati na ba message na ye. Toyebaka lisusu posa ya Nzambe na kati ya banzembo oyo ba ange bakopesaka epai bandeko na biso oyo bazali na possibilité to capacité spirituelle ya kokapte banzembo wana. Na kati ya banzembo wana ezalaka ba message ya pamela, ya esengo, ya bitinda, ya louange, ya ndenge na ndenge oyo Nzambe azalaka na posa ya kosadresse epai na biso bana na ye. Soki ozali koyoka banzembo mingi, soki po ozali koyoka ba message ya papa mingi, eko permettre yo oyeba posa ya Nzambe, eko permettre yo oyeba Nzambe alingi nini. E nzela ya misatu oyo biso toyebelaka posa ya Nzambe izali na ba décision na ye na mikanda ya lingomba pe na ba orientation oyo tata Simon Kimbangu akopesaka biso. Tata Simon Kimbangu Kiangani akopesaka biso tango nyonso. Toyebi ete mikanda ya lingomba ba orientation ya ba décision ya mokonzi ya bule e ba circulaire to makambo ebele ezali posa ya tata Nzambe. Et tango tozali kosalela yango, tango tozali kotosa oyo yazali koyebisa biso na kati ya ba message na ye, tango tozali ko comprendre ba profondeur, ba grandeur spirituelle ya ba message oyo ebomba makana kati ya banzembo na biso e uta tango ena tokoyeba posa ya Nzambe. Na likambo songolo Nzambe alingi koloba boye, na likambo pakala posa ya Nzambe ezali tosala boye. Voilà batata ba maman ba voix oyo e permetaka biso ba analyste spirituel to acquérir connaissance oyo tozali koloba ete les analyses spirituelles ezalaka justement toyeba posa ya Nzambe ezali nini, tosala yango ndenge Nzambe alingi po ete Nzambe asepela. Uta tango yena soki Nzambe asepeli batata ba maman oyo Nzambe abongiselaki biso tokozwa yango. Merci beaucoup batata ba maman. Émission ya lelo tolingaki juste kolobela moke na oyo etali message ya tata Simon Kimbangu Kiangani. Toyebi ete papa Simon Kimbangu Kiangani alakaki bandimi ete akoloba le 8 juillet. Et na message na ye oyo alakaki bandimi ete le 8 juillet ndenga na koloba ba tracasserie ebele esalemi na kati na lingomba, makambo ya ndenge na ndenge eleki na kati na lingomba, na ya malamu na ya mabe, biso na biso bandimi kokotana
banganga nzambe na banganga nzambe kopotana e kino na trone ya nzambe oyo tobengi ngbende ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani. Batu bazalaki lisusu na respecte ya maloba ya mokonzi ya bule. Biso bandimi tozalaki lisusu na respecte, tozalaki lisusu na respect envers maloba ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani te. E banganga nzambe mingi pe bazalaki lisusu na respect envers maloba ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani te. E topesaki tata mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani pasi na ba message na ye avant promettre bandimi ete akoloba le 8 juillet na ba message na ye oyo ngai na yo toyebi ya pasi na ya esengo na ya kanda maloba ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani oyo ya solo ezalaki kolakisa ete mokonzi ya bule azali na pasi na ye ezali par rapport ya bizaleli na biso bakimbani. Pasi na ye ezali par rapport ya bizaleli ya banganga nzambe oyo tozali na bango na kati na lingomba. Pasi na ye ezalaki pe lisusu par rapport ya bandeko na ye oyo kino lelo mingi kati na bango bazali ko comprendre vision ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani te par rapport ya bilaka oyo bavala batikela kibiso batata ba maman papa Simon Kimbangu anyongi na makambo ebele bizaleli na biso esepelisi ete makambo ebele oyo tosali oyo ye ayoki oyo ye amoni esepelisi ete mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani amonaki ete kati na biso bandimi tokomi na désordre ya kosakana te, désobéissance ekotaki ya ndenge moko ya kosakana te, kasi azali kotala likambo oyo tata Simon Kimbangu amonelaki pasi. Azali kotala likambo oyo bamvoala bamonelaki pasi. Mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani posa na ye ezalaki obele ya kobikisa biso. Batata ba maman etake mokonzi ya lingomba, etake mokonzi ya bule, etake nzambe molimo mosantu oyo akorezonaka ndenge moko na biso bato mokili te, oyo pe akosalaka makambo ndenge moko na biso bato mokili te, alakisaki motema na ye ya bonzambe, motema na ye ya monene ya bonzambe, atali apameli biso, apekisi biso, alobi na biso makambo oyo ekoki kopesa nzambe kanda, oyo biso to bandaki kosala, oyo ekoki kopesa nzambe kanda. Mokonzi ya bule atali alobi ya bana oyo soki totali kaka lokola bango bazali komema lingomba, esaleli na bango ya makambo, elobeli na bango ya makambo, ekateli na bango ya makambo, lolenge oyo pe mouvement oyo ekotaki na kati na lingomba. Mokonzi ya bule atali na bonzambe na ye alobi ya fini la récréation. Mokonzi ya bule alobi fini la récréation. Mokonzi ya bule alobi ete na laiswa na kimona meso bolingi nini. Mokonzi ya bule alobi ete tango tozali susu tango ya Jacobo te tokomi na tango ya Esau. Mokonzi ya bule alobi ete oyo ezalaki na gauche ekomi na droite. Mokonzi ya bule alobi makambo ebele, alobeli likambo ya testament, alobeli makambo ebele oyo bamvoala batikaki na kote ya banganga nzambe. Mokonzi ya bule alobaki yango makambo oyo biso tozali kosala etikali moke,
topesa nzambe kanda. Nzambe soki asiliki oyo nzambe asalaka ezalaka pona mutu moko te, ezalaka pona bato nyonso. Soki totali batata ba maman Adana Eve tango ba bebisi nzambe asilikaki etumbu yaki pona biso baso. Soki pe otali na histoire biblique, na histoire ya bonzambe, kanda ya nzambe yaka kaka pona bato nyonso. Meme bato mibale misato ba bebisi na tangu ya Noa ezalaki se bobele ndenge wana. Na tangu ya Sodome na Gomora ezalaki se bobele ndenge wana. Tango pasi yaki generalizaki bato. Batata ba maman nzambe tata Simoki Mbangu alobi bizaleli na biso esaleli na biso ya makambo etikali moke topesa nzambe kanda. Sino te akoagir jusqu'à au bout de ma colère. Tata ba maman ezalaki likambo ya pasi. Na nyonso wana mokonzi ya bule atali alobi te na kati na lingomba bana na ngai mingi batia misima ya lingomba d'une manière injuste. Mingi pe kati na bango babebisaki. E banganga nzambe pe mingi batie baninga na bango banganga nzambe sima ya lingomba d'une manière injuste. E banganga nzambe wana pe mingi kati na bango babebisi. Mokonzi ya bule mikolo elekaki na bambonge nyonso oyo ezalaki na kati na lingomba oyo bato tango mosusu bazalaki kokanisa ete réaction ya mokonzi ya bule tata Simoki Mbangu Kiangani ekokaki kozala lokola bango. Mingi pe babandaki koloba ete fale nazala lokola mokonzi ya bule, fale nazala tata Simoki Mbangu Kiangani bongo na sala boye, bongo na sala boye. Kasi nzambe na motema ya bonzambe, na mayele ya bonzambe, na bolingo ya bonzambe atali alobi oyo ngai na lingi yango esalema. Bana na ngai nyonso oyo bazalaki sima ya lingomba lisumu nyonso ezali lisumu. Na bakoselaki yo makambo, na oyebaki likambo, nzambe atali alobi il faut na récupérer bana na ngai. Nzambe apesaki mbela alobi sans condition biso nyonso tozonga na lingomba. Likambo wana batata ba mama nano esalema te na kati na lingomba na biso. Kasi ezali bolingo oyo nzambe alakisi na kati na biso. Ezali bolingo oyo nzambe azali kolakisa ete posa na yema malgré mabe na biso, malgré bitumba oyo tozali na yango, malgré koswana oyo tozali na yango kati na biso bandimi na bambuta, bambuta na bambuta, biso na biso bandimi, malgré koswana, malgré ba poto, malgré masumu na biso, malgré mabe na biso, kasi tata Simoki Mbangu atali alobia tokomi na moment ya récupération. Tokomi na moment ya récupération. C'est-à-dire pour le moment mokonzi ya bule alobi fini la récréation. Et apeseli yango explication alobi ba je nyonso oyo ngai na yo to bandaki kosala tango nango ekoki. Tosalaki ba émission, to mekaki kopesa ba explication parce que maloba ya mokonzi ya bule epesa melaka moto nyonso te pour comprendre yango. Topesaki ba explication spirituelle selon ba analyse spirituelle na biso pona kolakisa grandeur ya likambo oyo mokonzi ya bule tata Simoki Mbangu azali kosala pona biso. Mokonzi ya bule alobi sans condition. Tolobaki yango mingi bapesaki bato bitumbu, kasi mokonzi ya bule alobi na limbisi bino nyonso. Naba yeba pesaki bato bitumbu d'une manière injuste. Mokonzi ya bule tata Simoki Mbangu Kiangani alimbisi ba. Tala bolingo. Tala grandeur ya bolingo ya nzambe kati na bana na ye. Et naba yepe basalaki mabe d'une manière consciente ou inconsciemment.
tata Simon Kimbangu alobi na limbisi bino. E kati na biso bana na nzambe bazali, bana na satana pe bazali. Kati na biso banganga nzambe ya solo bazali, kati na biso pe banganga nzambe ya lokuta bazali. Kasi nzambe alobi moment ya récupération. Na ba oyo ya mabe, na ba oyo ya solo asangisi biso alobi na limbisi bino. Batata ba maman. Bandeko na biso bakimbondisi. Nzambe alimbisi biso. Alimbisi yo. Alimbisi ngai. Alimbisi ye. Alimbisi pe ba oyo. Bazalaki komona ete bango bazali na raison. Alimbisi yo. Même ceux qui ont na raison te, même ceux qui ont na raison. Nzambe alimbisi. Mais après ces conditions à lobi boy. Lisumu nyonso ezali lisumu. Bana nangai avant le 8 juillet na koloba liloba mais posa nangai ezali sans condition. Bandimi nyonso oyo tozongaki na sima, oyo tosalaki mabe, tokende na ba paroisse to régulariser ba situation na biso, bayamba biso, bayamba bino nyonso avant le 8 juillet. Pambate le 8 juillet na koloba liloba. Liloba yango bandimi babandaki kozela. Osala ki émission tolobaki yango. Message ya mokonzi abule oyo ye asali biso faveur ezali juste pour la kisa ete mokonzi abule azali na posa afongola porte pona bana na ye. Avant tokota nano na profondeur na profondeur ya message ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kianga oyo alakaki bandimi ete na koloba le 8 juillet tolingaki toloba kaka eloko moko ya muke po e permettre biso toyeba esika tozali na esika totelemeli. Et mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kianga a lancé filet de récupération. Filet de récupération oyo mokonzi abule tata Simon Kimbangu a lancé mingi bakozala récupérer mingi pe bakozala récupérer te. Et na filet de récupération oyo mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kianga abwaki ezali na bambesi mususu bazalaki déjà récupéré mais na akokipe kobima na kati ya bassin ou bien na kati ya panier azongi lisusu na mai ou bien akwei na se. Filet de récupération mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kianga a lancé. Mais avant tolobela yango tolingaki toloba boye na ba vidéo oyo tozali na yango na ba recherche na biso mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kianga alobaki na biso boye na bokabwani oyo esalemi na kati ya lingomba ndenge ba papa batikaki biso tozali lisusu ndenge wana te. Mais mingi bazali kokende bazali kofinga mais côté bakei bazali na eloko te. Eloko oyo ba papa batikaki ezali awa engai nde na kolakisa bango lolenge nini ya kosalela yango. Et côté bazali kokende bazali kotiola bazali kofinga bazali koloba bazali na eloko te. Ezalaki maloba ya mokonzi abule tokoki ko interpréter yango exactement te, mais je crois que message ya tata Simon Kimbangu Kianga ni oyo bato ebele balandaka yango. Et puis a précisé à lobby kati na bango mingi bakei na mopepe mingi bazali kolanda bawana parce que bango bayebi ete bazali déjà babungi. Mingi kati na bango bakei na mopepe meme bakei ata bakei wapi bakosala eloko moko te suka suka bakozonga. Ngai nde na kolakisa bango pamba te eloko oyo bapapa batikaki ezali awa. Ngai nde na kolakisa bango basalaka yango boye basalaka yango boye basalaka boye utatango wana nde bakozala na boyebi na bososoli kati na bango. Batata ba maman wana ezali maloba ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kianga.
Nabokabwani oyo batata ba maman. Mingi tokendeki par erreur. Mingi to memana ki pe na mopepe. Esika tozali to mitungisa maka. Na mitema na biso na koloba ete pona nini na ya. Pona nini na zala awa. Mingi pe totikalaki. Totikalaki te pona ko contribuer pona épanouissement ya lingomba. Kasi mingi totikalaki pona kobundisa mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kiangani oyo tobengi molimo mosantu. Batata ba maman. Na biso baye totikalaki misala na biso emonani na ya mabe na ya malamu. Baye pe bakendeki misala na bango emonani ya mabe na ya malamu. Mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kiangani atali mabe na bino te. Atali mpe malamu na bino te. Atali mabe na biso baye totikalaki te. Alimbisi biso alobi ngai na limbisi mutu nyonso. Atali pe molamu na biso te. Kasi mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu alobi na biso ete oyo nyonso azali sima ya lingomba ngai na limbisi moto nyonso. E baye nyonso bapesamaki bitumbu bazonga na kati na lingomba. C'est-à-dire quoi? Et la kisite ete kaka baye bazalaki sima ya etumbu baye bazwaki mikanda kasi yope oyo ozali moto na masumu grâce oyo ezali ya yo po ete o se purifier. Tango oyebi ete ozali moto na soloka, tango oyebi ete ozali moto na nyamu, tango oyebi ete ozali moto oyo okotosaka mibeko na nzambe te, tango oyebi ete ozali moto oyo osalaki mabe ebele na kati na lingomba, motambo monyama oyo ebwakemaki mpo na biso baso. Monyama oyo ebwakemaki mpo na biso baso. C'est-à-dire, yo salaka mutu mabe, ozali déjà na se ya mobeko. Monyama oyo tata Simon Kimbangu abwakaki, ezalaki pe mpo na yo. Yo oyo pesaki bato bitumbu, d'une manière injuste, ozali na se ya mobeko, d'une manière spirituelle, ozali sima ya lingomba. Monyama oyo ebwakemaki pe mpo na yo. Parce que tata Simon Kimbangu alobi mabe nyonso ezali mabe. Monyama oyo ebwakemaki pe mpo na yo. Wana ezali mpo na biso baye tozalaki na ye tata Simon Kimbangu na kati na ndako. Monyama oyo ebwakemaki mpo na moto nyonso. C'est-à-dire même ozalaki sima ya lingomba oyo bapesaki yo mokanda. Même ozalaki sima ya lingomba te, bapesaki yo mokanda te, kasi consciemment oyebaki ete ozali moto na masumu. Monyama oyo ebwakemaki mpo na yo. C'est-à-dire mingi kati na biso esengelaki na biso batata ba mama tolakisa ya solo ete tozali na elembo ya tata Nzambe. Tango oyebi ya solo ete ngai nazwaki décision songolo na kanda, mokonzi ya bule alimbisi ngai. Tika na peto la molimo na ngai. Tika na peto la vie spirituelle na ngai. Kota na mulongo. Peto la molimo na yo. Parce que kati na biso mingi basali sima ya lingomba. Kasi lokola zali nganga Nzambe posa na ye zali kaka alata molato ya kinganga Nzambe. Posa na ye zali kaka alata molato ya kinganga Nzambe. Kasi spirituellement parla batata ba mama bondi melangai. Mingi kati na biso bazali kotia bandimi maboko kasi bango moko spirituellement bazali sima ya lingomba. Yango mokonzi abule apesaki biso, abwakelaki biso file oyo. Alobi lisumu nyonso ezali lisumu nyonso ezali lisumu. Et biso baye to komprenaki makambo wana, biso baye to yekolaka liloba ya mokonzi abule, tango to yoki yango to comprendre. Mokonzi abule alobi lisumu nyonso ezali lisumu. Kasi ngai na limbisi batu nyonso.
bokende na ba paroisse na bino, bokomisa bakombo sans condition. Bayamba bino parce que tozali na système ya compteur à zéro. Moi je croyais peut-être kati na biso mingi tolinga ki to profiter pour être to se purifier bazoto na biso d'une manière spirituelle. Et dans le sens que lokola to bandeli à zéro na kati na lingomba to accompagner mokonzi ya boule. To accompagner mokonzi ya boule. Kasi baye bazalaki na bilembo nde ba comprenaki message ya mokonzi ya boule tata Simon Kimbangu Kyanga. E utatango ena baye bazalaki na banda kona basi bazwi mpifo ya koloba ete tika to sala libala noki noki po ete to profiter na grâce oyo. Mingi pe bazalaki bafandi batali balobi te nazali sima ya lingomba te mais lokola nazonga ki mwa sima te tika na bandela a zéro parce que mutu azali kaka mutu. Tika na bandela a zéro na mokonzi ya boule tata Simon Kimbangu Kyangani apesi kombo po ete ya se purifier. Mingi pe kati na biso tozwaki ba décision na kanda. Totukaki mitema ya bandimi, totukaki mitema ya banganga nzambe. Kasi tango mokonzi ya boule abwaki filet. Alobi lisumu nyonso ezali lisumu. Yo oyo betisaki batu mabaku. Yo oyo otungisaki milimo ya batu. Yo oyo tungisaki mitema ya batu. Na ba décision to na ba sanction moko boye. Oyo ezanga mutu na makolo. Okangi mutema alobi te ngande naza mosantu. Ngande naza mosantu parce que nazali pasteur. Ngande naza mosantu parce que nalataka elamba ya bakengi. Ngande nazali mosantu parce que nalataka elamba ya banganga nzambe. Kasi molimo mosantu tata Simon Kimbangu Kyangani alobi lisumu nyonso ezali lisumu. Lisumu nyonso ezali lisumu. Yo betisaki moto libako. Yo onyokolaki moto. Yo otiaki moto sima ya lingomba de manière injuste. Est-ce que filet oyo tata Simon Kimbangu abwaki ya ko récupérer banana ye? Est-ce que yo ko profiter na yango te? Yango omoni batata ba maman nzambe azali nzambe ya bolingo. Apesi yo na ngai filet alobi ete avant le 8 juillet na koloba. Mais lisumu nyonso ezali lisumu yo na ngai esika ozali petolama zonga na makolo ya tata po ete ngai molimo mosantu nazali kobandela a zéro compteur ya zéro. Mokonzi ya boule papa Fumambanza bandaki koyebisa biso butu ata eyingeli tongo ekotana kaka kasi mokonzi ya boule tata Simon Kimbangu Kyangani ayebisi biso ete tongo esi etani. Butu eumeli tango molai tongo esi etani. Na lelo ndenge tozali koloba na yo boye tongo na kati na lingomba esi etani. Les choses ne sera plus comme c'était avant. Molimo mosantu tata Simon Kimbangu Kyangani abandi compteur à zéro. Est-ce que batata ba maman compteur à zéro tata Simon Kimbangu akosala na bana? Yo oyo okangi motema olobi te ngai na sanctionnaki bato injustement. Ngai na pesaki bato punition pona kolakisa bango ete nga nazali nganga nzambe. Est-ce que makambo oyo yo salaki ezalaki malamu na miso ya tata nzambe? Otali nzambe abwaki filet pona ko récupérer banana ye. Le même filet oyo nzambe abwakaki pona ko récupérer biso. Nakati na lingomba biso bayetolobaka pour papa nous mourons, pour papa tozali na ye kasi papa abwakeli biso filet. Yo détourna kaba signature à mokonzi nakosi na filet oyo papa abwaki. Décision na yo ezali nini etake mwana na nzambe? Oko profiter nango ou bien oko profiter nango te?
Yo oyo olia kambongo ya lingomba parce que oyebi ete olia kambongo ya lingomba. Oyebi ete osalaka makambo mususu na mbongo ya lingomba. Est-ce que ezali malamu ou bien ezali mabe? Et soki ezali mabe na file oyo papa abwaki pona ko récupérer biso. Décision na yo ezali ni. Oyo pe ba détournaka ba décision ya mokonzabule, ba signature ya mokonzabule na file oyo mokonzabule abwaki. Décision na yo ezali. Ba yepe ba kopesaka bato ba sanction d'une manière injuste. Oui. Mingi ba kopesaka bato ba sanction d'une manière injuste. Atali elembo na yo alobi te. Oyo moyen akota na cour des grands ezate. Ye il faut ko fandisa ye vraiment. Kondima na ye kweya. Akoma papa la. Azanga vraiment kimia. Est-ce que bizaleli wana ezali bizaleli ya bana ya Nzambe? Et ce que ezali bizaleli ya bana ya Nzambe te. Na monyama oyo mokonzi abule tata Simo Kimbangu abwaki. Décision na yo ezali nini pe position na yo ezali nini? Tolobaki yango. Likambo oyo ya molimo mosantu batata ba mama. Kaka bayi bazali na connexion spirituelle nde bako comprendre ya. Parce que na kotala ya solo ete na monyama oyo tata Simo Kimbangu kianga nyabwaki pona ko récupérer bana na ye. Ezali na bandimi mingi bazali ko comprendre yango te. Ezali pe na banganga Nzambe mingi bazali ko comprendre yango te. Yango omoni kati na biso mingi tozali pe sima ya lingomba d'une manière spirituelle, mais tozali ko préférer tokende kotia bana ya Nzambe na boko. Yo ozali sima ya lingomba d'une manière spirituelle. Je dis bien d'une manière spirituelle. Parce que osalaki makambo oyo epekisami na lingomba, osalaki makambo oyo mwana na Nzambe akoki kosala te. Automatiquement, spirituellement, tu es condamnable. Liboso ya tata Nzambe, na jugement ya tata Nzambe ozali condamnable. Tango papa abwaki monyama, yo lobi te. Ngai lokola nazali nganga Nzambe, ngai lokola nazali boye, ngai lokola nazali mondimi, na ko profiter na wana te. Bato ba mona ete ngai nazali boye na kula, bato ba mona ete ngai nazali boye, batata ba maman. Parce que vous n'êtes pas connecté spirituellement. Parce que oyo nyonso azali na connexion spirituelle na tata Nzambe, na mbela oyo tata Simo Kimbangu kiangani apesaki epai ya yo na ngai. Ezali likambo ya discussion te. Ezali pe likambo ya kokakola te. Ezali pe likambo ya koyima te na kati na mutema. Ezali kaka likambo ya Nzambe na bana na ye. Oyo azali connecté à comprendre ete Nzambe azali na posa asokola ngai, Nzambe azali na posa ya kosala na ngai. Ndenge ya bandi compteur ya zéro boye. Posa na ye ezali ngana bikisama. Yango apesi biso chance oyo. Alobi ete mbeba nyonso ezali mbeba. Ngai na ndimi. Na limbi sibi. Et botelemisela ngai bana nyonso sans condition. Batata ba maman félicitations. Na banganga Nzambe oyo ba comprenaki. Banganga Nzambe oyo bayokaki mbela. Banganga Nzambe pe oyo basalaki ndenge mokonzi ya bule asengaki félicitations. Et pona biso pe banganga Nzambe, pona biso pe bandimi oyo tozali nano na badute kino lelo ya koloba ete mbela oyo mokonzi ya bule apesi tosa yango, tosala yango. Yo zali kokanisa nini na motema na yo? Ozali kozwa décision nini na motema na yo? Etake mwana na Nzambe. Est-ce que décision oyo yo zali kozwa na motema na yo? Sala o babenga kayango. La rétrospection. Mituna yo moko ba question. Motema oyo nga nazali kokanga, est-ce que ezali motema ya bana na Nzambe? Soki na nyokolaki bato, soki na tiaki bato sima ya lingomba na pesaki bato bitumbu d'une manière injuste, est-ce que ezalaki malamu te?
soki na salaki moto mabe, soki na finga nganga nzambe, soki na salaki eloko moko boye ya mabe liboso ya banganga nzambe, mituna yo moko ezali likambo ya nzambe na bana na ye. Mituna yo moko na motema na yo, likambo oyo nga na salaki epai ya nganga nzambe, eske ezali likambo ya malamu? Soki ezali ya malamu te, décision nini ozwi? Papa Simon Kimbangu abwakeli biso filet de récupération na kati na Lingomba. Et à promettre biso ete avant le 8 juillet, mutu nyonso azonga. Posa na ngai ezali ete mutu nyonso avant le 8 juillet azonga na kati na Lingomba. Même procédure. Papa Simon Kimbangu kiangani abwakeli bandeko na biso oyo bakendaki na 26. Oyo toyebi 26 égale 1. Papa Simon Kimbangu abwakeli biso filet de récupération. Ndenge touti koloba. Mingi batikalaki pona kobundisa mokonzi ya bule, kasi balobi ete biso tozali na yo pona kopesa yo maboko. Banzembo ya bandeko na biso bajeteki elobi yango. Mingi batikalaki balobi ete biso totikali pona kopesa mokonzi ya bule maboko, kasi bazalaki bana na Satana. Tozali ebele. Ezala banganga nzambe, ezala biso bandimi tozali ebele. Mingi totikalaki tolobi tozali kopesa mokonzi ya bule maboko. Nzokande kati na biso, mingi tozali ko détourner ba volonté ya mokonzi ya bule. Mais tozali kopesa ya maboko te. Nzokande kati na biso, mingi tozali kolia mosolo ya Lingomba. Papa lobi ba $10. Yo pesi kutu te, mais ozali ko préférer batu ba pesa po yo lia oyo batu bazo pesa. Mais yo moko ozali kutu ko yeba te ete papa asengi $10. $10 yango ezali ya nini? Est-ce que soki na pesi lipamboli nini na kozwa? Ozali ko penser na wana te. Yo ozali ko penser batu ba pesa po yo sa nini olia. Totikalaki na ye, Tata Simon Kimbangu kiangani, totikalaki na ye. E bizaleli oyo totikalaki na ye oyo tozali kolakisa yango ezali bizaleli ya kopesa ye maboko ou bien ezali bizaleli ya kobundisa ye. Mingi pe bakendeki na mopepe, bana na ye mingi bakendeki na mopepe. E ndenge nini ako récupérer bana na ye wana? Baye bakendeki na mopepe, ndenge nini ako récupérer bango? Batata ba maman, likambo ya nzambe ezali très compliqué. Makambo ezali koleka na Lingomba na biso ezali beaucoup plus spirituel. Soki ozali na matoi ya bonzambe pona ko comprendre te, soki po ozali na miso ya bonzambe pona komona te, ezali pasi pona yo. Ezali pasi pona ngai na yo. Po ete to se retrouver na mayema ezali koleka na kati na Lingomba na biso. Mingi bakendeki na mopepe. Papa abwaki filet de récupération. Et na filet de récupération oyo mokonzi ya bule abwaki, est-ce que bango banso bakokota na kati ya filet wana? Question mark. Mais na biso baye pe totikalaki na ye Tata Simon Kimbangu kiangani. Lokola lobi compteur à 0 tongo etani. Est-ce que biso nyonso tokokota na filet wana? Question mark. Mais biso tozali ko comprendre ni, tozali ko comprendre ete. Na biso baye totikalaki, na baye bakendeki, nzambe azali kaka na posa ya ko récupérer bana na ye. Kati na biso mingi tokosala makelele. Mingi pe tokobebisa lisusu makasi, kasi nzambe azali na posa ya récupérer kaka bana na ye. E baye pe bakendeki, mingi bakotia makelele, mingi pe bakoloba makasi, e pa ya nzambe ezali na problème te. Posa ya nzambe ezali kaka récupérer bana na ye. Filet de récupération. Ba papa bayebisi biso ete Satana akotaki na kati na Lingomba. E Satana lokola akotaki na kati na Lingomba aboti. Bana na ye bapanzani. Na ba mouvement, association pe service. Bana na ye bapanzani. Na ba département. Mingi pe kati na bango bakomi banganga nzambe bazwi ba responsabilité ya minene na kati na Lingomba. Kati na libota na ye.
mingi pe bakotaki kuna. Sikoyo na moma oyo bapapa bayebisi biso ete tokabwana te. Oui, kokabwana ezali mabe, bana na nzambe bakoki kokabwana te. Mais Satan akotaki na lingomba. Papa alobi ete posa na ye ezali a récupérer bana na nzambe akufa na bango. Tango mikolo na ye esuki, nzambe alobi ete Satan azali kosenga ye mikolo, abakisela ye mikolo. Est-ce que bokabwani na kati na lingomba ya bana ya Satana na bana ya nzambe ekozala ou bien ekozala te? To vérifier na banzembo ya jeteki to ko comprendre. Bokabwani na kati ya lingomba ya bana na nzambe na bana ya Satana ekozala ou bien ekozala te? Filet de récupération. Papa Simo Kimbangu Kiangani abwaki. Mingi bazali koloba tala na kozonga te pona boye. Est-ce que bokabwani ya bana na nzambe na bana ya Satana na kati na lingomba ekozala ou bien ekozala te? Parce que banzembo ya jeteke ezali koyebisa biso bokabwani ezali ya bana na Satana na bana ya nzambe. Papa yebisi biso tokabwana te. Est-ce que kokabwana oyo papa alobaki tokabwana te ezalaki ya bana na nzambe na bana ya Satana ou bien ya bana na nzambe na bango na bango? Ekati na biso nani azali mwana na nzambe, nani azali mwana na Satana? Yo zali kolata uniforme, yo zali kimbangiste, nga pe nazali kimbangiste. E makambo oyo tozali koloba, makambo oyo tozali koloba ezali spirituel. Makambo oyo tozali koloba ezali spirituel. Na monyama oyo tata Simo Kimbangu abwaki, est-ce que Satan a kokota? Volontairement. Et ceux qui a kokota volontairement, objectif na ye kozala nini? Et objectif na ye kozala a mériter au royaume des cieux. Est-ce que objectif na ye kozala akota na bokonzi ya nzambe? Ceux qui a kokota na monyama oyo tata Simo Kimbangu Kiangani abwaki, objectif na ye kozala nini? Et yo na ngai soki ozali mwana na nzambe, position na yo ezali nini? Et puis décision na yo ezali nini? Wana ezali ba question moko spirituelle oyo ezali pe ko mériter ba réponse moko après ba méditation pour être yo na ngai place tozali toyeba kozwa position, toyeba kozwa décision oyo ekobikisa na nzoto na molimo na yo esika ozali. Bokabwani na kati na lingomba ekosalema ou bien ekosalema te? Parce que ba papa ba lobi tokabwana te, batata ba mama tokabwana te. Papa alobi na biso Satana kotaki na lingomba. Makanisi na ngai ezalaki ete akota po ete tango biso tozali koteya ayoka mateya abongwana. Kasi toye ko comprendre yango ete Satan akobongwana te. Enzembo elobi na biso ete mikolo na ye ekomi pembeni. Na monyama oyo tata Simo Kimbangu abwaki, yo kenda na 26, yo kenda na droite ou bien na gauche, yo oyo zali na kati ya ndako, meme baye bazali na nkamba, meme baye bazali na ba paroisse différent. Monyama Mokonzabul tata Simo Kimbangu Kiangani abwaki, position na yo ezali nini? Et puis décision na yo ezali nini? Décision na yo ezali nini? Mingi na likambo oyo batata ba mama bondimela biso bazali non partant. Mingi bazali non partant na likambo oyo. Et puis likambo oyo pe esalemi pona mutu nyonso te, ezali kaka pona baye bazali na bilembo. Parce que nzambe azali na posa ya ko récupérer bana na ye. Et bana na ye baye bakendeki na mopepe, baye pe babongwanaki esika bakendeki, baye pe esika bakendeki bazali kolela balobi ya tosalaki erreur.
mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani, nzambe ya bolingo, nzambe ya mawa, alingi a récupérer yo. Oko résister ou bien oko résister te. Okoya ou bien okoya te. Soki okoya, okoya pona nini? Pona obikisa molimo na yo ou bien okoya pona koluka lisusu kobebisa. Et soki okoya te na makanisi na yo, ozali kokanisa nini? Elembo nini ezali koyebisa yo ete ngai na kokende te? Molimo nini ezali koyebisa yo ete ngai na kokende te? Mituna, molimo wana ezali molimo nini? Parce que papa balobaki to kabwana te. Papa balobaki to kabwana te. Mingi to fingi, mingi to choli, mingi to sali makambo ndenge na libanda. Tata Simon Kimbangu Kiangani alobi alimbisi moto nyonso. Alimbisi moto nyonso. Yo décision na yo ezali nini? Batata ba maman tolobaki yango tokosala ba émission après le 8 juillet. Le 8 juillet le kaki mokozabule tata Simon Kimbangu Kiangani asi alobaki et tozwi aval ya kosala ba émission tofongoli mokolo mwalelo. O ezali premier épisode après le 8 juillet, émission ya liboso oyo tolobaki tokosala. Et bozela biso chaque semaine tokobanda kosala effort ya kosala ba émission ensemble. Ya ba analyse par rapport ya ba message oyo ba papa bakobanda kopesa biso chaque dimanche. Tata Simon Kimbangu Kiangani akobanda kopesa biso chaque semaine tokobanda kosala ensemble ya ba analyse spirituelle ya ba message na ye po ete to banda kopesa bino yango. Mosala oyo biso tozali kosala batata ba maman. Tozali kosala yango kaka pona kobikisa molimo na biso. Et page oyo to changer ezali page mosusu ya histoire ya lingomba na biso. Et biso baye to kote ya kana baye tandoike. Et baye pe ba kote ya kana lingomba banganga nzambe. Bozali na responsabilité ya monene ya ko comprendre. Page oyo histoire ya lingomba na biso ezali ko traverser. Et page oyo biso tozali kokota. Biso nyonso tozali batu ya ko comprendre. Poete to banda kosala mosala ya nzambe na solo. Poete to sunga lingomba, to sunga mokonzi ya bule. Na accomplissement ya bilaka oyo papa batikela kibiso. Tous à la brancher, connecté, toujours na Africa 21 TV pour na kolanda ba réflexion spirituelle na biso na ba message oyo mokonzabule tata Simon Kimbangu Kiangani akubanda kopesa biso mikolo na mikolo oyo ekokolisa ko ndima na biso. Émission na biso topesi yango to intitulé yango filet de récupération. Filet de récupération et pas ya biso bato na 3 oyo tolobaka biso tozali bana ya 3 égale 1 mokonzabule apesi biso filet de récupération. Baye basala kamabe est-ce que toko continuer kaka na mabe na biso? Parce que mokonzabule alobi fini la récréation tongo esi etani to bandeli ya 0. Baye bali ya kambongo ya lingomba baye ba détourna kapé ba activité na kati na lingomba misala ya lingomba baye basala kayango na ndenge esengeli te. Est-ce que toko continuer na filet de récupération oyo mokonzabule apesi biso ou bien toko changer bizali na biso? Baye pe bakenda mokonzabule apesi bino filet de récupération. Mokonzabule alobaki makambo ebele. Makambo mususu tokosalela yango émission pona yo na ngai esika tozali to comprendre. Parce que likambo ya spiritualité ezali spiritualité. Et chance oyo tata Simon Kimbangu apesi biso motema oyo tata Simon Kimbangu afongoleli biso toyebi ete mingi bakosepela na yango te posa na bango ekozala bapesa masengenya ya mabe epai ya baye mokonzabule azali na posa ya korekipere bango po ete bakufa na bango nzela moko na filet de récupération oyo mingi pe na baye bazalaki na 3 bazali kosepela te. Pona nini papa asali bo? Pona nini papa asali bo? Yo kotuna te pona nini papa asali bo? Yo lukande
est-ce que ngai pe na grâce oyo mokonzi abule apesi est-ce que ngai pe nakoki ko profiter na yango mabe oyo na salaka est-ce que nakoki ko tika est-ce que mabe oyo na sala batu est-ce que ngai pe nakoki ko komisa kombo po ete bayamba ngai malgré bapesaki ngai mokanda te. Voilà mituna oyo tokoki kotuna émission ya lelo tokokende molai te tolingaki juste pour informer na batelespectateur na biso ete tofongoli voix ya baémission parce que totosaki liloba ya mokonzi abule parce que mokonzi soki alobi oyo tozali kobenga ye nzambe oyo tozali kobenga ye papa oyo tozali kobenga ye chef spirituel tango alobi esengeli na biso tos'incline na maloba na ye tos'incline na badécision na ye lokola mokonzi abule alobaki ete akoloba le 8 juillet biso tozalaki kimia jusqu'à le 8 juillet et émission ya liboso oyo tosali na portrait oyo yango oyo parce que le reste ya ba émission mususu oyo tobandaki kosala ezalaki ba selfie oyo tobandaki koméditer et esengaki na biso totia yango na etando ete. Voilà mesdames, demoiselles et messieurs, nous sommes presque à la fin ya émission na biso ya mokomo lelo tozala branché connecté toujours na Africa 21 TV pour tout savourer ba réflexion spirituelle oyo et kopesa maka toujours epai na ngai wabino Guy Laurent Lobela autrement dit analyste spirituel. Donc les kate son que to remercier mokonzi abule tata Simo Kimbangu Kiangani na ba décision oyo azali kozwa na ba orientation oyo azali kopesa et na maloba oyo azali kopesa tango nyonso ezala epai na biso bana na ye na kati na ndako ezala epai ya bana na ye baye bakendeki libanda tika ete oyo elingi yo nzambe na biso esalema tika ete okota na kati ya mitema ya bana na yo surtout bayo yebi ete bazali na elembo na yo surtout bayo yebi ete bako accompagner yo na lourde responsabilité oyo bapapa batikelaki yo po ete bilaka oyo ekokisama kota na mitema na bango simba mitema na bango bayoka mbela na yo po ete basala ndenge oyo yo ozali kosenga mpo na intérêt ya lingomba mpo na intérêt na biso nyonso mpe mpo na intérêt ya bavie spirituelle na biso mbote na baconseiller direct nyonso mbote na banganga nzambe nyonso mbote pe na bana ya tata Simo Kimbangu nyonso à travers le monde surtout baye bakozalaka na bilembo baye pe bazali kosala po na intérêt ya lingomba baye bazali kobundisa lingomba te baye bazali kofingisa lingomba te kasi baye bazali kosala po na intérêt ya lingomba kopesi pe bango mbote bisika bazali sans oublier ndeko na biso Jospel Wanga na mosala monene ozali kosala topesi yo pe mbote esika ozali et bandeko na biso nyonso oyo bazali koyekola écriture mandombe topesi bino mbote bokolisa likambo wana parce que papa balobaki il faut tozala na langue na biso il faut tozala na écriture na biso il faut tozala na religion na biso il faut tozala na makambo nyonso ya biso. Voilà batata ba mama tosuki awa nde tokutana na bino très prochainement na ba émission mususu oyo tokobongisela bino je crois avant to comme semaine prochaine ou bien merci beaucoup. Mansoma bomba mi makomo nana awejali piso na mokilio yo tosakola mpe tosalana solo wetezali na mokolo moko mansoma bomba mi makomo nana ikola se mansoma koleka Kasiela kaya nzambe koleka te Inwe salema mokili monso Sola ya solo buka sopwa nzambe Nanse monso makoleka Kasiela kaya nzambe koleka te Inwe salema mokili monso Sola ya solo buka sipwa nzambe
sepela